Ouais, master, et ça, Nini. Filmez d'abord. Je filme. C'est ça, bon. De Nabiso, Bela biso toyoka kaya makambo kota ute me auto moni sikoyo Bela bilonani Samuel waimbaka usiama oni tata mana lelo to moni affaire akambi yemba ndeni usiama uile tata mana lelo anga bamba leki ya mwasina tolala ki tolamuki oui te ça bongo te azwinde mwasi mususu atyela ndako yoka problème ouais Vena bisu matu Samuel na mwasi mususu mwasi na ye a voyage ki atini mwasi na ye a fille du sud na sima kotina mwasi na fille du sud azu mwasi mususu atye na ndako kaka na mendo alala kala mwasi na ye ya libala azu mwasi mususu atye na ndako boza wapi toza na lopango matu Samuel Matuba Samuel atie mwasi mususu na ndaku na mbeto ya mwasi na ye alalaka na ye artiste na biso Samuel, mais non, ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout mais sauf ça. Matou bali mo sortir na ndaku nanga, na mbeto nanga. Matou carrière ici papa. Carrière no ici. Carrière no ici. Fous-moi la porte. Fous-moi la porte, fous-moi là. J'ai déjà fait ton choix. Bana no pas venir ko na bande ko ngake papa sali so ne to so ni bana va appuyer na ngombe on ne va conseiller. Attends, ouvre-moi la porte. On a fini ici pour tout. Ouvre-moi la porte. Respecter ta bano yote, on respecter ta ngate, il fallait qu'on va le mettre dans moi quelque part avant ngana to silana. Moli na modèle ni wana. C'est quoi? Ouvre-moi la porte. Aussi pas téléphone au kandi. Rappelle-moi oui d'accord rappelle téléphone au kandi. Boto na batalinga la fasana ba komi wapi boto na ba ndeko bazili na moli active école kalero na kisasa makambo nyonso mobali ya kaya fumba la porte monsieur balokuna na le fumba la porte ba ko filmer na na pas ajito ba filmer yo kana kati OK dans la machine okasa na koma kisasa ke odi ha attendez le kisasa ba koyoka yo mabelo sala le ba koyoka Nana souffrir j'ai souffert avec toi. Totongi na go mbongo na ngai fela kata ndako. Na teka Mercedes na mbongo na ngai Mercedes eza na ndako. Ndako mbongo na ngai. Toko teka do lupango matoma to kabuli mon katikati. Si ça jana mika be pa ba konzi. Wa ba kote ali kambo. Na kolala na bango pona sangu sayo. Nana ko souffrir te na vie nanga. Oboti nga bana ba po sindola nga. Oya ko kola sanga ba mine na ba film. Bana no bazo sakana na baleki na ngana bazolo bana banke papa sali shone to saleni yale bro bana odondo di ngana sala bana oni na valida bano na zuba ko kola bana nga po no sala o makamu nyos ah non Matou Samuel tu es plus qu'un diable toi tu es plus qu'un démon nzoko banako kulenga okejo wana akashala kangio sous-vêtement ozoni mutakala na ndako okomo kosa kosanga papa boniko hein okomi pa akashala 19h okanga téléphone nazo benga vana voyager ti 3 jours bosalanga elokwana oyana sous-vêtement te akashala kangio sous-vêtement biloko nyose koleka na télévision na intimité na kisasa ba passer ba ko bengi sopo ke beta na église na bango ça va passer na bengi sio c'est que basa ba ndoki na yo bozaka tumuka ya bakisi bino na bango mais passer na molimo nzana ako bengi saote na buzo boyo salinga na batu nyonso ba komona na télévision ba kolakisa ba image ya mwana mboka ndenga ozaka te faire otombolanga ba kolakisa ndula award ba kolakisa ba concert nyonso beta ba kolakisa ba clip ngana kati sikoto ta soki rachela ko chamusa pliko la kisasa atombola ka musapi soki azamwa sabi mao bokangami na chambre nani bokangami te libala bokosepelaki ezalaki kitoko elelo comme libino bololo je suis ta femme légitime obalinga na mbongo bimisi boye bacérémonie wana eza na babande zela comme obalaki nga mpo oroulenga attends maman excusez likambo ngo zani
papa na ngai nazolela et pas maman Olive maman Olive ngai yo yebinga nga moi ça tout Samuel to yaka na makambo ya grand hôtel na makambo 50aire oyebinga bosi bo lebela makambo violence faite à la femme tout Samuel ya salinga eza violence maman Lukiana bota ilanga likambo mubala zo mériter prison bota la bano bazami balé to botina tout Samuel abalinga isaki ndenge nini moi ça tout Samuel akufi tout Samuel ye epananga na yebise que frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayebise nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yeko kota mozindo na yo keli frère mawa ngabité comme azana bano tirana na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000 na zakina Mercedes na nga 230 coupé na valeur à $8,000 na zakina ndaku na ngaba bien na nganyo sandako na valeur à $6,000 na teki biloko nyoswana na mbongo na zakina na maboko to na matusa mwana balinga to vandi na ye to lena ye mbongo na mususu to tonginda ko papa zanda koyo to tongina inda ko zo mono ya zuma sa tena ndako nenga na zo ba mwasa za chambre ba sa mwana kanguna ndako aboy kopimo papa ozenda kote hein zanga siko na zoloba après tant tu samola balinga après 2 mois ya mariage na biso passe bandi Nathalie Mercedes na duité na ko vivre na passe namba na ngobote tata Mercedes pour se retrouver papa na teki Mercedes wana $7,000 na zo kati ya mbongo na pesier na se papa to nganda kuna biso comme ça ko vendre pas papa muzonga pesa biso ndako abitona ko tonga ta moi eloko moko muke to kenani kokota na kananda kuna biso e ko tongama na kati mbongo na kati yo moko sala $7,000 kati za combien 3,500 musu na chango na ndako to zo liango na ye makamunyo so to so carburant to sala boy mbongo na eseleka te e sili na eko bota exaucer mwana ngali boso to boti na exaucer rose mwana na zikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo comme na exaucer rose Mugalo to boti mwana wana akangami le hôpital mbongo hôpital izate makamana ngamba komo sala ngabo kapito bisaki onini matisa mwana ko ndokola yo matisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo ko kibango te na taleka mbali na ngana bana ngana linga ke mingi ngabi to vanda libana ngose bana kana pasi nzamba ko sunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga bafutelinga maternité na bimi to vandi avant ça tant yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa et mona na mutuna makolote ndi après na yeko comprendre que non matata misala molili alinga kinda le kisanga mais nzamba alinga kanga na kufite ti lelo bisika mala yo ne uta e banate mais nzamba sala kisanga ozinango matu Samuel ndok des magiciens munen ninga zawan abimbaka 0 nyos akina cimetière eta pour ane leki to vandi kaka to zo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu na zolo bona za mwasi ama tout Samuel bato ba yebinga soki na kosi ba image ezali bato ba yebinga na zo inventer le côté j'ai couvert mon mari na c'est que non na couvrir yo parce que za mbali nanga na ko bimiso poisate to vandi kaka to zo le lanzam lelo album yeko salim tango album esalimi musale bimina miso bato bato zo pesa ba félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne deli moi ça porte bonheur na yo tal le album ebimi et sali succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai après c'est moi ça ma bonne deli patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na Matou Samuel c'était comment abandi ko ça va appeler la poto ceux qui to la ligne na ndako 0 heure appel wana sokeye akobimba na chambre akozo akendelban akosola pendant 2 heures du temps ceux qui ont bimba na on va na solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango na zolinga na pesa un conseil zoka moi soit déjà abandi ko benga parti à poto Matou Samuel a commis ndako comme indifférent nenga zalaki abaluki a commis agité nenga zaki mo to vane to beta masolo to zo et comment qui subongote a comme tout le temps au téléphone si mo ko muso ko ngena message à moi soit comélie ba méchance d'amour na tanga ne peut pas o ezani na bandi ko lela na bi si réellement yo na moi soit que yo na no pesi mo tema na yote bengaye et c'est que na sana moi sanga wa biloko zo sana lingité Matou Samuel asalinga kaka boy baje kaka ona sita benga ki na kangele zoka eloko te papa na ngai eloko nini salinga pasi to salina to sali programme na mbali programme voyage mbali bisinga que non comme to sa boye to zotonga ndako na biso sango place commerciale kende Afrique du Sud comme bana bakangi congé OK no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga on continue à faire na yo ngapena continuer comme na musique sans arrière pensée papa soki bokuta ndako bokuta biloko na nganyo setikali basali na ngaba bilamba tout ezali wana ba jip mi baloy jipo moko ezana na compte na ngaka belanga bolo ngana baza baza jipo wana liya aluka ko samusa ngame azokuta na mono jip mi balwana moko ezana compte na ngaka
Ok. Voilà. Naïbi c'est que non papa tikala bien na bana. Oui. Moi na ya liboso na liti. Aza traîtresse. Modèle nga na vanda na bana wana na ndako. Na ndimate ke mwana wana liti akosala nga bongo. Avant na kende voyage, l'idée a saïba ki solo ya mwasi wana kuma déjà kutindela bango mbongo, bazo sombela bango bilamba, ngana kata ndako wa na zo yebelo côté. Mais na bana osambela nzambe. Na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça, Dieu révèle-moi. Makambu so kuku zamba chaka ngona poisa lelo matusa mwana zamba cheye na poisa soka ibide za suka carrière na ye ndenga sawana ila suka carrière ata boy ko bima akangami na ndako ata ti 20 ngana kozalao ligala facile ekoya Molière TV ekoya bako filmer ye bako zalao lelo matusa mwana aluka place kuchanga moi so na zana ndako alors papa ngana voyager oui na voyager matusa mwana tindinga na Lubumbashi ni billet Afrique du Sud a roulé un conseil que passeport na ambassade connaît la visa te nombre na mboko $50 natali ngabi non comme bali ngana zo pese confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi hier samedi akena mona na liboso lidi na meola na grand frère na bango famille Andeli bakeko bala papa na ngai bakeko bala maman Olive naza mwasi lokola ya mama na ngai yokelanga mawa na ngai lelo na kosuka wapi vina ngai kozala wapi na ningi je suis kata likambo matisa mola koteka lupango toka bolene mon katikati koma sa poni mwasi na ye nga pena tikala naza na pasi mama na ngai matisa mola lukiko bomanga na mulili azko kinga te asalinga ko comme naza mutomle na piquer crise na kufa ache mwasi na ndaku dimanche ayebi sima na nyoso ba bisanga ilo côté lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako awo mutu moko abenginga ayisenga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza tovandaka na yo bien na bengi mpona informer yo bombanga nero toza bobo frère mato ache mwasi ndako depuis dimanche ayebisa bana nyonso bayebisa yo te avandi kutu biso azebisa biso ke no kapi wana akanisa kinini asuki na sali ye jeu na tinde na Lubumbashi wana akokende kutu Afrique du Sud akosuka na Lubumbashi wana kotelanga na bana eza façon moko na se débarrasser na ye na lui mesoka mona kinga na ye kosimba te tango alukaki abana nga to négociaki il fallait qu'avant ça ngene no kapi moi et toi ça ne va pas tenir mama ye obote ngama na kitoko zo ata quelque chose yango kende nga na tikala et j'allais accepter pour moi dans ma vie je suis prêt à tout, j'allais accepter, mais il m'a roulé. À sa psychologie, mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, ma tout ça, moi, nous sommes ça na coucou, zame chaye polele. Ne mardi, on a zame chaye polele. Na yo ko benga ya ma grande surprise. Ma tout ça moi la passé, ma kangu na poto ya yena sida yeko tikela yo. Aye a passé le téléphone. Aze bisenini afinganga. Moi soit na to finganga moi c'est la femme légitime ma tout Samuel. Oh avandi ça qui ma famille. Moi ça na to finganga ndumba, sirène, muluba. Yo zelo so raté ngane na mito nazo konza papa na ngana piqué crise na Lubumbashi wana mutema na ngai bandi ko beta mbangu mbangu kama na moko za Lubumbashi na memingana hôpital ba pesinga ba piqué tubalo azando ki papa alukinga na molila moninga te nda salinga boy au moment où je vous parle la femme là est dans cette maison ma tout Samuel aussi même maman maintenant j'ai besoin qu'il sorte ngana ye to s'affronter ma tout ça moi excusez maman ngwa koti na ndako depuis mkoni depuis dimanche ngana va jeudi moi ça na koti na ndako depuis dimanche non le moi ça na za 2 semaines. 2 semaines en dehors. Ouais. Ngana voyage na Salikaka quelques semaines, une semaine et demie, na écoute déjà moi ça. Donc sûrement Bazaki déjà avant Bazaki déjà avant, aza faire ma bé hypocrite. Ngaza masata isa na identité na ye. Aza muto misala molili hypocrite. Mais il y a sambela ramakasi comment papa na ngai. Matou Samuel, de moi luka ketang mola ya eko avoir ye. Matou Samuel a sa carrière. Ngai ka ko mabolongo na ngai yo. Mabolongo parce qu'il n'y a pas moyen d'aller accepter mabolongo yo. Ezika na ba prière bana matu baza ba témoin atale ndemba no yeso ba lukelinga et donc nazo regretter mwana matu Samuel liboso lidi na ko na ndimate ke mwana na ko sala nga bongo mwana na ndi aza mieux placé parce que bana so ba ba koli ba pesa ba para bango toli papa c'est que tu fais ce n'est pas bon comme ozana na maman ya biso kapi il faut na corrompre na ye pour s'engager matu Samuel a boyi mwana na ya boyi ko sala ngo a se réjouir pour moi swana ala ki bango poto le baza ba profiteur bango nyoso baza ba matérialiste donc bazo la déplacement les autres chola comme monika asusenga na sasa na mbongo te ala ni mwasa poto po ala ke mikanda bana ambe bana na poto na yemo ko maluka poto tangu la yazo kangote na saliboy mais il va en partir dans l'affaire nyoso les affaires à poto papa ne mo bala ndimi abebi sa foyer na ye pour prendre le solo poto moi ça on pas yebi mutuna ba kolite place azalaka ayiba état de maman so na te ngana zo lela nazo la sa appelle na maman Olive maman na ngai ta ilanga likambo nga mwana na yo bazo nyokola ngai violence faite à la femme ngolo baka yango yo
Maman Lukiana. Bota ilanga likambo. Maman, excusez siko, matu ye moko azala pisiko. Azana nda papa, aboyi ko fungola. Même ce que bozinda kwa na bo filmer, bazana nda kwa na mwasa bazala na mbetu na ngai papa na ngai. Bato yoso basala ka vantique mesuka kalibanda. Mato ko simo stina mbetu na nga. Mbetu na nga, onga na somi na mutoti na nga. Non, matu va me le payer papa. Nazoko kate, bata ilanga likambo. Kishasa mobimba, ba passer ozo yo kangai. Boyo kama kumba to asali ngai. Ba passer boyi binga. Boyi binga mwasa matu, na nyoko mina matu. Nazoko kate na oyo asali ngai. Nazoko kate matoko futa ngai. Matoko futa ngata ko to ngai matoko tekango. Justice ko salema. Papa gouverneur, ngai yo papa na ngai, ngai yo ba kamyo sota ebisaki yo. Pota ilanga likambo yo. Premier ministre pota ilanga likambo papa Boshab. Papa Boshab pota ilanga likambo na olela. Ngama na biro na olela. Batsa mona tingana kata isanga na bana. Azimo sa chena ndako. Mabeni na salier. So mabeni nyonso na ba couple zanga kate. Ko so des zanga kate na ba couple nyonso. Ayebisa bino akangana mobali. Na yibie mbongo. Bien à Salinine et le côté bande kolanga ina suki wana que justice soit faite, que justice soit faite. Non le susciter Salinga otala kingate okomone la matu Samuel na de bibi la télévision okomone la matu Samuel okomone la papa na ngai oyi problème de kelinga ya mutema non pas na basaba na yo na Samuel na za mutu mususu mavani be bimakasi bima on a komone papa tuna komone il va jouer sur les canapés pour mieux à la télévision. Pourquoi ça ne coûte pas mater? T'as quoi ça, les gars? Maintenant, ça ne va pas pour nous, mais là, on a dit quoi? Ah, ça, le film est normal. On est pour casser.